Comment voici l'homme, là vraiment dans le bar, voici l'homme parce que c'est du vécu. Voici l'homme à Matisi Aseka, Oyo Ye Moko Pasteur Mokuna, à Komissango na place au voici l'homme à Mabe Koki Koza, c'est vrai, c'est lui le visionnaire. Bato Baza pour accompagner visionnaire, Baza la commissionnaire. Ils sont là pour vendre la vision. Mais par rapport à Banana et Nyonso, nous devons vendre vision le plus mieux. Et ça, pasteur, voici l'homme. Le problème est que Ozala, Aza Mwana Oyo, Aza fruit à maison. Il fallait, car en Engolobi, Bavandi sa communauté. Basoloni, Botali Babiloko est aussi maté. Il y a un adage qui dit le linge sale, c'est la famille. Parce que tu as déjà famille chrétienne et puis exclusivement à ces cas. Il fallait avoir Basoloni. Pour Bissonio, son akishasa, tu as dit que pasteur, voici l'homme, Azaki empoisonné. Wana eza mutunyo so yebaki. Muninga biki aye, il y a même pas ce qui un mois. Makambo bimi tibo excommunié. Moi je pense que c'est que bango bazalaki auteur ya poison wana. Lokola kufite yango wana il fallait siko babimisa ba dossier na yoki mugisho abimisi kotoyo nanu abimisi moyo. Ça n'a pas de sens. Yé attend que leader ya vision. Il faut ajouter la maturité parce que ba bêtise nyonso eleki sur le toit le kombo na ye de facile. Par contre couvrir le bateau. Pasteur wana mususu alongwana soki onésime ye pas akuna. Il y a télémena kay basera ba mami tikola. Abandai kolobango ouvertement c'est mais aloba ba vérité. Soki Chibola kosa bongo onésime pas kosa. Ba dossier bimi na gauche bimi et puis jusque là yé moko alobi na nute. Bino mo bimisi déjà ba carte. Yebi carte nini ya sana nute peut-être carte na eso ebimi en mususu. Pasteur Mokuna penda soko j'attends ya kolanda émission. Moi je pense que la meilleure des choses à faire benga staff benga ba collaborateur na yo pour arrêter l'hémorragie pendant parce que na ba discordance oyo pour même maman na distraction diable a repota parce que diable a livré ma place à ba trouble pour à se manifester pour œuvre na eza la casse la distraction boroyo ke loko moko munene ko bimana peut-être et kozala tozana moya au rattraper eza kaka que azo soit de l'ampleur il faut aller faire il faut aller tête sur scène et puis église oyo somona mais église eza dans le nord mais eza dans mokaka parce que catholique eza ya mututé eza église basala ba mandat sango ye awa sali 2 ans à longo ya kekuna mais ba église na biso nyonso ba réveil to mona bato baza ko hériter kaka eza bana na ba maman langi na papa langi bakeya quand bien même immaturité ya bana na ye wana ba monde bazala kimbangiste la même chose ba papa na misato wana malgré ba kenda ba cousin na bango na ba neveu na bango mutu bazonga ba leader donc bima la même chose je pense que eza un compte bato bakokaki kozala pele oui mais par rapport à ma intérêt na ma réalité ils ont changé l'orientation à la vision dans le comme dans royaume na kati ya l'église to comme vraiment dans ba royaume pour moi na azala spirituel azala spiritualité lokola za mwana ya ye mutu au remplacer pasteur wana nzambo sa ne makama minene lobi eza prophétie eza analyse aosa ne makama minene lobi yango aleki na ba omoni mutu peso akomi kodinda ata singa oyo lobi nango era ata singa okanga mokaka po tamuso esauve ne loko pasteur osali de nyonso esimbi su te ebongi su te mais loko onyokita yo moko te yango asimba mabe abende bashima be alekisa mabe mais nous on voit nous sommes pas bêtes tozomona tozambela kuna te mais toomona eza
Shalom enfants de Dieu, je suis votre frère, le prophète Paul Fulgence Koussou, le pasteur principal de l'église Emmanuel Rapha. Sur cette vidéo, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. La première est, depuis décembre 2021, l'église Emmanuel Rapha est propriétaire d'un terrain grâce à votre soutien, grâce à votre appui. Et ces terrains se situent sur l'avenue Bobila dans la commune de Ngaliema. La deuxième des choses, je viens auprès de vous, mes papas, mes mamans, mes frères et sœurs, vous demander votre accompagnement pour la construction de la dite temple. Nous avons besoin de vous. Nous voulons bâtir ce temple ensemble. Vous voulez contribuer à la construction de ce temple, en tout cas, n'hésitez pas et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Il y a un numéro M-Pesa qui est affiché au bas de votre écran. Même pour nous contacter, vous pouvez contacter le même numéro. Le numéro est sur WhatsApp ou encore il y a un lien PayPal qui est affiché là-bas. Tout ce que vous avez, vous voulez contribuer à la construction de ces temples. En tout cas, Dieu ne manquera pas à vous bénir. Faites-le non pas pour le prophète, mais faites-le pour l'amour de Dieu et pour soutenir l'œuvre de Dieu. Si une fois l'église Emmanuel Rapha où le prophète Fulgence a été une bénédiction pour vous, pour votre famille, pour votre nation, alors n'hésitez pas à être aussi une bénédiction pour l'œuvre dont il est pasteur. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme. Nous avons également un divertissement, bien que cela soit vraiment très modéré. Bienvenue, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Nous précisons, nous sommes en train d'émettre à partir de la ville province de Kinshasa. Et si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement et cela s'est fait gratuitement. Bonjour, bonsoir. Encore une fois de plus, nous allons aborder le tout premier élément. C'est la fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. Nous avons lancé une opération, mesdames et messieurs, vous qui êtes sensibles aux cris de détresse, vous avez besoin d'aider les démunis, les orphelins. Pensez à cette structure. Ces enfants ont besoin de vous. Bientôt c'est la rentrée scolaire dans quelques jours et nous vous prions de bien vouloir soutenir ces enfants parce que vous savez, aujourd'hui, les cahiers que tu es en train de négliger à la maison, tu peux également disposer cela aux orphelins et les fournitures scolaires, le frais scolaire, si Dieu vous a touché, je crois que cela nous fera énormément du bien et nous serons tous bénis. Prenons les images et on se retrouve juste après. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est votre humble serviteur, le pasteur Bayekele Guibobala. C'est à partir de la chaîne Nouvelle Tendance TV. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors frères et sœurs, aujourd'hui, je suis pour vous demander, bien-aimés, à pouvoir vous abonner sur cette chaîne parce que à partir de Londres, où j'œuvre dans l'église Porte Étroite London, et par-ci par-là en Europe aussi pour ceux qui me connaissent. Alors, quand je vis M. Alain Délé avec des jeunes enfants chez Gay, j'avais dit voilà, une très bonne terre et facile, bien aimé, à convertir dans le christianisme. C'était ces jeunes-là délinquants qui manquent même quoi manger, qui manquent un abri pendant que toi tu en attends. Et voilà, c'est pourquoi j'étais venu ici à Kinshasa pour joindre mon bien-aimé et travailler ensemble avec lui. Alors, bien-aimé, contribuer vraiment pour l'œuvre du Seigneur que mon bien-aimé Alain, avec toute son équipe, sont en train de faire. Donc, il cherche à plus se faire de disciples pour Jésus-Christ. Voilà, je vous salue et je vous reviens très bientôt sur cette même chaîne. Mais abonnez-vous et nous aurons à vivre des merveilles de l'Éternel dans nos vies, parce que l'ouvrier méritait son salaire. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis. Notre Dieu est tellement bon, soyez bénis. On se reverra très bientôt. Bye bye. De retour sur ce plateau, nous avons le plaisir de partager ce plateau, bien sûr, avec Maman Cathy Munga. Elle est naturothérapeute avec elle on aura abordé un sujet
et également on parlera de tout ce qu'elle a comme produit, comme vous le savez. Et aujourd'hui, elle est toujours parmi ceux-là qui ont toujours voulu à ce que l'homme soit bien portant, que nous puissions vraiment être en bonne santé pour affronter tout ce qu'il y a comme réalité. Maman Cathy Munga, bonjour et bienvenue. Bonjour, Papa Alain Dele. Santé, ça va? En tout cas, Dieu fait grâce, tout va bien. Super bien. On va aborder un sujet en ce qui concerne déjà les églises. Cette fois-ci, nous allons toucher une branche de ces églises. C'est l'église d'abord, la communauté ACK. Communauté ACK aujourd'hui qui est à la une d'actualité d'ailleurs. Tout le monde en parle, ce qui se passe au sein de l'église. Et comme il y a bateau, mais quand même analyser. Bandeko ba tu retournes lisolo to tu landa sur les réseaux sociaux ndeko moko abeti lisolo ya communauté ACK ce qui se passe, c'est-à-dire que l'évêque doit nécessairement organiser une grande réunion interne où il peut permettre à Ibana Kosolo là et à Mekampe qu'on revoir la manière dont il est en train de conduire la communauté. Au sein de la communauté, azo conduire bana mikete, azo conduire ba responsable, c'est-à-dire c'est vrai étant celui qui porte la vision et vision. Attention à porter vision, vision c'est ayété. C'est-à-dire que Nzambe a inspiré Yango, a payé ses charges et aujourd'hui il peut partager en la bateau misusu et bateau ça la habillage en afin que les lots communauté et mon anandeng ezali comme on a. Bande ko bazali ko lebela marambo toti omona et salamana ACK échangeur. C'est-à-dire que marambo tu salama susu le lona na voici l'homme déjà salama le susu na ACK échangeur et pose un problème. Et on nous signale encore départ il y a Bandeko. ACK Monkali, Bandeko va claquer porte. ACK Lubumbashi, Bandeko va claquer porte. Il y a eu au moins 3 ou 7 personnes au Balongwe na kati ACK. Kaka na vent oyo to balongwe. Kaka na vent onde balongwe. Oh là là. Maramba ACK changer zali loko ya kala. Oui. Mais tant que bandi kotala siko makambo ezo leka na kati ya ACK. C'est-à-dire comme c'est-à-dire histoire moko eza semblable ezali kokokana. Du coup ba komi ko comprendre c'est qu'il y a quelque chose et simbaraté. D'autres kolanda maman moko azali ko ba audio azali ko panzana ya maman moko azali ko loba sur ba disparition salami na kati ya ACK liwa ya batu. Maman wana azali ko taxer ACK ko bimisa bango ke bondo ke zali na kati ya ACK évêque Sengel azala éveillé. Aïbana ko arrêter parce que batu bazo kufa na kati ya ACK évêque Sengeli afandisa. Aïba siko ko solo là. Afin que va rétablir ordre et puis hémorragie et katana. Parce que derrière de part il y a tout le départ parce que yeba bengane ndeko bengana. Excommunié ko boaka c'est-à-dire ba livrer pena na maboko diable ya kende. Et pour na bande ko ACK bazali ko ba ki azali rebelle, c'est-à-dire akei na bénédiction te. Bato va camper qu'on revoir de façon qui maram oyo et ba na kozonga. Alors maman Cathy on va aborder il y a eu plusieurs brèches de fongoli mais nous surtout na kati kaka ya communauté ACK. Si manango de toya ko bimisa sous le solo ezali ko tambola. Ndeko moi simo kala mingi te azali ko bima azali ko mema mwana wana ezali mwana ya responsable ya communauté. Et ndeko moi si azali négligé na minute oyo azui fuite akimi parce que azali ko menacer lisolo oyo ya munduki oto banda to yoka mami Chibola la fille a repris encore la même chose et on se poserait la question comment expliquer que Moutaroki ko za la port d'armes na kati ya mboka na biso salama penegeni. Alors maman Cathy vous avez la parole, nous parlons de la communauté ACK. En tout cas papa Alain pour la communauté ACK c'est vraiment déplorable. C'est vrai que nayoki ya bato ba claquer je ne la maîtrisais qu'à monter. Mais comment na voici l'homme nga vraiment dans zolo ba na oya voici l'homme parce que c'est du vécu. Voici l'homme à Matisi ACK oyo ye moko pasteur mukuna a komisango na place au voici l'homme a komisango te. Mabeko ki kozala, c'est vrai c'est lui le visionnaire. Bato baza ko accompagner visionnaire baza ba commissionnaire. Ils sont là pour vendre la vision. Mais par rapport à Banana et Nyonso, Mouto à vendre vision le plus mieux, et ça, pasteur, voici l'homme. Avant, Nabana Koko, quand même, que ça, la différence, c'était ceux qui voici l'homme à Zoloba, na ceux qui moukou na Zoloba. Tellement, et la voix, et le petit taquin, ça, c'était pareil. Et puis, et l'oko yé et Matisse, voici l'homme, prière.
na voici l'homme penda sur okei ba prière ezalaka ya makasi na obite ke ba aseka na nyoso ba prière te mais niveau ya level na bango c'est vraiment très élevé par rapport à kuna problème est que ozala aza mwana oyo aza fruit ya maison il fallait karandengo lobi ba vandi sa communauté ba sololi botali ba biloko ezo simba te po ya un adage qui dit le linge sale, c'est la même famille. Parce que tu as déjà famille chrétienne et puis exclusivement à ces cas. Il fallait avanda. À Sololana Bango. Pour Bissonio, son akishasa, tu as dit que pasteur, voici l'homme, Azaki empoisonné. Wana, Eza, Moutounion, soyez bakiam. Mais il y a d'autres qui priaient que, ah, pasteur, on a vraiment abika. Mais Mouninga abiki aïe, il n'y a même pas ce qui un mois. Makambo bimi tibo excommunié. Moi je pense que c'est que bango bazaki auteur ya poison wana lokola kufite yango wana il fallait siko babimisa ba dossier na yoki mugisho abimisi kotoyo nanu abimisi boyo. Ça n'a pas de sens. Yé en tant que leader ya vision il faut ajouer na maturité parce que ba bêtise nyonso eleki sur le toile na kombo na ye toyoka voici l'homme na ngote. Par contre, à couvrailler na babiloko wana. Pasteur wana mususu alongwana soki onésime yé pas akuna. Il y a télémena kay ba sera ba mami Chibola. Abandai kolobango ouvertement. Et Onésime a fait la prison, hein? A fait la prison. C'est-à-dire avec qu'on a kangisa et kangisa mais a le ba vérité. Soki Chibola kosa bongo Onésime pas kosa. En dehors de Chibola, il y a également une autre dame. Moi, je suis un homme. Donc, na kombo na okaka toboite. Ba pasteur, oyo basala rappel célébrité, diable pe asala ba makamna pour na ko suyer bango. Mais wana vraiment eza suyirte. Yo moko oza acteur compositeur. Sikoyo Chibola koselaki. Moi je suis un akoseli. Oyo pe oyo azoke ko botana akozi yeba ko seleka na koteka ya basi wana déjà boti azana mwana déjà ya muke wazali siko bango nyonso ba obetaka lisolo munduki poani c'est que lisolo munduki wana ezali bakonza mboka bazwango kaka la légèreté pasteur mukuna za mutu ya ko azala interpellé to mona pasteur bazala ko menacer bazo betaye batiela pe munduki pasteur ba secrétaire ya tikala torsini wana so akimana mbongo mabongo vidéo ane sokila bino boza na droite boza ba sécurité pour na pasteur boza ba sécurité te ke mutu asali mabe bino bokangie bo régler ba compte pendant que l'état ezali c'est que kuna pe ba criminel bazali pasteur voici l'homme biso toroki olobake bango mutu batiela ki poison parce que muninga aye peine aye nano azana na convalescence aye ba dossier bimi na gauche bimi et puis jusque là yé moko alobi nanu te bino mo bimisi déjà ba carte toyebi carte nini yazana on te peut-être carte na eso ebimi ma mususu lisusu obima eza malamu te nous sommes le corps du Christ. Pasteur Mukuna penda soko rozwata ya kolanda émission oyo. Moi je pense que la meilleure des choses à faire benga staff na yo, benga ba collaborateur na yo ou arrêter hémorragie pendant qu'il est temps. Parce que na ba discordance oyo, bo même na distraction, diable a rokota parce que diable a linga ba place ba trouble pour à se manifester pour œuvre naïs à la makasi. Na distraction au boroyo ke loko moko munene ko bima na peut-être e kozala tozana moya o rattraper monter. Na ba bêtise o nyon soye asali muto excommunié. Okoki oza porteur de vision ne veut pas dire que le oza porteur de vision yondo oza autorisé à ba bêtise. Et jusque là c'est qui ça n'étonne pas, ça dérange pas, mais je crois quand même jusque là ce qui est pour moi anormal. Avec Mukuna cité un dossier il y a Mami Chibola. Oui. Avec Mukuna avec un dossier humiliant encore, il était collé Kana Awa. Mais je pense qu'en dehors de cela, sans compter, il y a pasteur Ousou Mambé, il y a Nani, Bazu, séquestré, bloqué, tout ça. Oui. Tout ça, ce sont des images effectivement du vécu que nous avons tous vécu. Mais dans notre cas, comme on a place, bon, peut-être règlement d'ordre d'intérêt à la communauté, le rôle à payer, papa peut ça la boyer, bon, papa, zona nos temps, au paye maman d'âme, communauté au salam, parce que il y a une structure. Mais oui.
mais mutu mon côté. Alors du coup, j'ai l'impression, c'est comme si on dirait, bah église oh ils allaient vraiment ligablo ya bato parce que ceux qui savent penda ils ont tambola selon mambo ya Nzambe. Nous avons vu dans mon c'est rare, hein, c'est vrai bato soit ah pour nani boy. J'ai vu un frère chantre pasteur Mike Kalambay akuyi na kati ya makambo wana mais du moins sans qu'il va se suspendre. Lui-même il s'est décidé, il dit bon moi je crois je n'afandi. N'afandi na zo temps ya kobungisa na Nzambe. Voilà. Mais ce qui est le contraire dans l'église. Au moment où on a passé au cœur du scandale, le scandale paye à Mouketi, il y a mené. Dimanche, on a cher. Abandi, on se justifie dans la chair. On voit qu'il y a un compte. La chair, lobby, aïe, et l'équipe. Mais quand il s'agit d'un frère à l'église, suspension. Ce qui évite, excommunié. Je ne sais pas, c'est comme si on dirait. Maramba Bonzambe, ils ont exclure batu moko boy. On dirait ça na partie moko catégorie mo bango baza exempté na kati ya makambo. Est-ce que réellement une église est ko tambola na kati ya makambo bongo? C'est-à-dire que tout le monde a un monopole, yé mabe ya yeko kuzala compter. Ya yezo compter, ba compter sur base de quoi? Kaka ndongo lobby, c'est le même exemple nga ki na pesa pour na pasteur Mike Kalambay. Tango abimi au cœur d'un scandale. Muto ayebisi ete ke vanda ye moko mi vandeli nanu na réparer peut-être na Nzambe to na tika nanu mupepo eleka tokoki ozongo na plusieurs façons mais pasteur Mukuna depuis ba scandale oyo et salama omona pe lobby na cher bato pe baloba amen papa na ebité l'église tozala ba fan club te tolandaka vision oyo Nzambe apesi na mosali na ye et na se ya vision wana biso tozo pambolama mais eloko ezo pambola ote po Bible ezoloba on ne donne que ce qu'on a ce qui yazana oyo c'est que yango wana kanda opesa bango siko ba responsable na mona ba papa na ba mama wana baza bandeko na ye ba mamba po mutu so aza ndeko na chezate makile kangi bino bozala kaka. Mais ngai pe na ndenge na ngai nde na kenda église boye ce pasteur aza au cœur d'un scandale OK yé moko o se reprocher te siko roté ya bisoni. Pour yo il faut un modèle. Bible ezoloba soyez les imitateurs de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est toyoka na ba scandale? Abima na basi ya bato asimbela bato munduki ye kutu mosantu baboma ende na place na biso biso siko toza ko imiter en quoi? Il a accepté l'humiliation, ça l'a humilié. Na masumu ya tikala ko salate. Po biso tozala ba totelema totia mwa mitu likolo. Mais siko yo leader d'opinion ozosala biloko ya boye mutu moko akomela lettre te ata communauté ya ba pasteur babenga ngo ni soki ECC soki enini wana mutu moko te akomela ta lettre ke biso pona eloko boye tomoni ovanda mutu te. Mais ba plateforme na mutu na mutu ndia koma na plateforme na parce que je me rappelle j'ai l'impression de dire muku na za na plateforme na ye na ba Denis Lesson di bazala côté moko ya après Denis Lesson akipe osa la plateforme na ye c'est-à-dire que mutu na mutu a osa la plateforme oyebi ke ye moko et protéger ye d'abord. Voilà. C'est comme par exemple plateforme ya ba Denis Lesson. Il est évêque à vie. Donc les ana ye aza évêque à vie ba kolongola été. Ye na mwasi na ye. Bon. Donc bino tubo ki kolongwa. Alternance oki ko sala ma jamais. Donc ye aza wana bino bo bundela ba poste mususu ba secrétaire banane mais ye wana arozala kaka wana à vie. Je me pose la question, tout ça ça va en intérêt donc ça dit mutu na mutazo protéger ba intérêt na ye pour permettre que eloko j'ai sorti de l'énergie pour na yango ngande fona zala yango. Voilà. La course au pouvoir na kati ya ACK. Lecture ni osa na kati ya nani wana. Eza parce que to mitu na ba oki oela nini. ACK Kalembelembe dirigé par François Vassilom. ACK Bandal yemo tata na bango za place wana. D'après yo tout ce que bitumba yo so Vassilom azokutana. Makamyo so bena na ekoki ozala nini. Te ezakaka que azozwa de l'ampleur. Il faut aller effacer. Il faut aller tête sur scène. Et puis, l'église, l'église est dans le nord, mais elle est dans le catholique. Parce que les catholiques, ils sont moutouté. Ils sont église. Ils sont un mandat. Parce que Sangwaye a sali 2 ans à Longo à Kekuna. Mais l'église n'a pas sonné sur le réveil. Tout le monde a hérité kaka. Ils sont banana. Maman n'a pas pour la nibakeya. Quand bien même immaturité à banana ewana, bangonde baza leader.
Kimbangiste, la même chose. Papa na misato wana malgré bakenda ba cousin na bango na ba neveu na bango mutu bazonga ba leader. Donc bima la même chose. Je pense que eza un cop. Bato bakoka ki kozala pelé oui, mais par rapport ya ba intérêt na ba réalité, ils ont changé orientation et vision. Dans le revenu, les avoirs et aux autres manakati à l'église et comme qu'on pousser ba pasteur qui va protéger qui alongwa voilà alongwa lisute parce que à lembi il faut moi en écart à bénéficier na biloko voilà les abongo donc to comme na royaume na kati ya ba église to comme vraiment na ba royaume pour moi na azala spirituel azala spiritualité lokola za moi na ya ye mutu en remplacer to tanga na moi na pasteur moko ya munene na regeni. C'est vrai qu'il y a une ambiance wana ya université abandon melana masangate azaki nae azai mutalo yenge na mela masangate mais azai na ba capacité au te ke boko confier ba responsabilité mais ba confier a comme pasteur abala ba balele vrai chéri peut-être na nene moi nga calculer été donc parce que ba intérêt ezali yango wana bazo protéger yango pour ceux qui ont quitté pasteur kingani akufi to alongwe bazui diaka nani oyo ba remplacer mais nanu etika ko ça maté non na moni yango te alors tant que na moni yango te je comprends que il y a les intérêts à protéger. Très compliqué. Alors les lotos ont na katia la communauté parce que ah makamba ebani na boye na communauté o kala mingi to la communauté musu ba auto mama. Et voilà la terre. C'est trop, c'est trop. Et ça, dans la communauté, je suis la mabonza. C'est-à-dire dans la communauté, je suis la qui mabonza kilt surtout. Ils ont écrit dans la caisse, il y a l'église. Mais mabonza ya fin du mois surtout. Le Seigneur libozo a un beau sangisa et qui est dans la direction générale. Dans la communauté, je suis le matin, le pango zayanga. Ngamo mtu nosama mwe surtout maintenant zoka mbongo ka na pesa na direction ba sali nini est-ce que c'est vrai que vous allez moko ya makambo ezali ko pesa moto na makati ya communauté? Mais oui papa le mabonza fin du mois ezala na badim ba action de grâce nzamba saleli tout le mois ba appel de fonds la plupart ba futa ngo kaka fin du mois si connaître ngai nazana dim nazana action de grâce nazana appel de fonds. Non, il y a un fin du mois. Naza déjà ngamo mutumo 3 enveloppes na ekotika. Siko na nombre na bango o bazala kawana. Mutu na mutu pa na poste na muso sa na gouvernement, muso sa na l'état, muso sa cop personnel. Donc ça varie. Siko yo ya zotala. Ce qui est qui ta direction générale, ils ont contribué. Ba église bozana ba besoin nini? Botindi ba besoin direction générale et tindi mongo pona ba besoin wana. Ça va encore, tu recule bate, bambon wana yangonde sa wa misala église. Mais mbon wana ekenara kaka aller sans retour. Mutoza mote ma polele ya opesson. Yango ba poison siko ekoti na église. Pour ya le bimbon wana ebimate ça va tota so oliango. Wa ke luka mo poison ya tcheli muninga olali. Wa ke luka mo eloko na tche yango moni na église ba komo kweya lokwa ba manga. Pona ba intérêt oyo muninga zozwa te yemo ka zozwa ngo basangani basimbisi otushi. C'est un intérêt. Le poison effectivement le koti na kati église. Alors tozo longwa bande comment bazolo ba awa ikamba prophétie. Prophétie bimina ACK et lobi ke François voici l'homme en zonga ebembe. Wana prophétesse Rachel ne mutabi mission. Prophétesse de Rachel. Il y a ACK. Et Bimi, tout ça. Profession na pesa qui publié. Azonga bembe avant yandenga yebo eto. Wana zana nukuna. Parce que bango ba ka kino ye azana nukuna nano ayete. Nzoka ye déjà comment il y a 4 ou 3 jours avant déjà ayepe afandi. Bon. Donc tina communiquer zo bima mama surtout ba bi dia ke dans mon pression il est qui n'habité tika na bimana ke église. Adimi pe église brusque na retour ba préparer qui ba ko yambaye ba sali maputa a échappé ngo ayembala mo kaka brusque. Professionnel et ningisi ACK bande comme ça ACK balobi que toi d'accord té voici le maza quand même mutu munene déjà na ACK s'il y a une prophétie
telle prophétie ezali ko loba bon ceux qui nous amènent que le bango donc ko solango na conseil peut-être si et après tu étudier ni toki ko sala ou soit toko ta prière to ki ne ko sambela nzambe nzambe ayoka mawa bande comme sous aseka kalemele babi te biso depuis papa biso akena to tikala ko kata te ba sujet de prière mo to sambela pona voici l'homme aza gravement malade et l'autre côté lecture d'une osa na kati ya ko benda na ba o ba lobi boye o te prophétie ne bisa isali mabe ba to central ne ba to ba panziango ba to côté yo boye. Alors analyse din yo sala na kati yana makambo ebandika siko ou bien za nango eloko mo déjà zalaki nango kala peut-être siko ne moto ngo kaka edini. Non papa Alain comment na makambo yo eze loko ebandaki kala ou soit babandaki ko ça peut voici l'homme ba pression bandaka bazosala peut-être ba chantage à CDT tant aussi quoi à CDT bake na raccourci yango batielaki poison mais nzambe penza za na makambo ebele ya osala na voici l'homme aza na makambo ebele po na mwa temps ya moke oyo expliquaki ndenge poison na esalaki na ndenge na bahôpital taka hôpital ya mindele babi boye retard bozonga na bino hôpital bayebisa bino bozonga na bino donc nzambe alekisi ye na étape wana mpona atalisa ye bato nini oyo aza na bango et puis atalisa ye alliance nini oyo ye aza nango na nzambe et puis bitumba soki ekomi ya makasi seke nzambe alingi amema o na niveau moko boye diable amonaka place nzambe aomema mais pour s'interposer akoki okoka te donc il faut aleka na bamayele ya mabe pour empêcher yo okoki ozala mwasi moko ya libala okobala mokonzi mais diable lelo abimisi yo mo aventurier mo boye asente yo kaka ebebisela ovi mpona nzela mokonzi wana okoma te sikoyo soko oza makasi na nzambe omona malgré bavant wana okokende koatteindre destiné na eloko ya pasteur voici l'homme nakenda na église wana une fois nasambela kuna une fois nayebi ete namona personnellement te cousine nanga moko akufa nde azalaki osambela kuna pasteur wana vraiment aza na eloko ya nzambe cousine nanga nazalaki vraiment parmi les enfants proches ya pasteur mukuna et ntango azwi fiancé akei koyebisa pasteur sans que pasteur amona fiancé wana ayebisi pasteur nazwi fiancé azobalanga libala ngo pende ekenda mbangba azobalanga boye na pasteur alobi naomona nzela wana molili naomona osuki na nzela libala wana eza ya yo te sœur na nga wana asostina alobi te mobali na nga monika biso mpe bajeune awuti osigné contrat na ye asika na robanke un jeune mobali mpe aza jeune awuti osigné contrat na transco aza mwa chef bajeune bango nyonso aye na fiancé wana biso mpe kisefe semeki tozala na frère na biso moko mpe apriaka alobi naomona nzela wana molili mwasi lokola asi azwi mobali na ye mobali abota te nga mpe nabota te ya na ndako nga mpe na ndako tosangisa mayele basimo eleka te pasteur voici l'homme nga namona ye te alobi libala wana eza ya ye te akota libala wana te mais cousine na nga na motema ya moto akota libala wana grand frère na nga bapesi biso bainvitation tokende abinga na oke mariage wana te obi te kosala boye te talaka wana peti na yo ekobima mabe tokende kaka bi mariage wana eza ya ye te nazomona une année ekoleka te na libala wana papa Alain toforce toke mariage soko otali mariage wana na parents boye ozomona te baokabwana mpona nini mobali alingi mwasi alingi mobali donc ils sont tout le temps ensemble zemi yaka te libala bien na misu boye yango bato bazomona baza na avantage une année cousine na nga nakenda obota akufa na pasi obota mwana tikala ntango ya oloba na biso une année baozala te biso toyebaki ke une année baokabwana babebani oakeboye me toyebaki te kokabwana eza ya liwa pasteur wana aza na eloko ya nzambe jour ya matanga nde sikoyo tozokende basere wana bazoloba pasteur alobaki na ye voici lo kaka langage oyo biso toolelela langage oyo bango baolelela nde nakenda église wana nasambelaka jour moko mais niveau ya prière wana te totalaka église aseka centrale nde baprière na bango
niveau ya wana na oloba par rapport ya niveau pasteur wana nzambe osane makambo minene lobi eza prophétie te eza analyse aosane makambo minene lobi yango aleki na bavant oyo omoni mutu pe so akomi kodinda ata singa oyo lobi nango era ata singa aokanga ngo kaka po ta musu esauve ne loko pasteur mokuna azosala osali de nyonso esimbi su te ebongi su te mais loko olingo kita yo moko te yango asimba mabe abende ya lubumbashi mabe alekisa boye mabe mais nous on voit nous sommes pas bêtes tozomona totsambela kuna te mais toomona eza jalousie d'abord moto oyo ndimaki te okoma wana omoni pe kare ebandi komata ebandi omata boluki bo éliminer or bato bazokima libanda bazoyepa nzambe mpona bazala sécuriser mpona bazala protéger mais ntango bino bokotisi sous poison église wana communauté ezopanzana manque de confiance nayebi te alire nini tookende me nde tookendela aseka ekopanzana mpenza ya ndambu mutu na mutu akangi kwena toza kaka. C'est vraiment triste. Merci beaucoup Maman Cathy. Alors le tout dernier point. Est-ce que tu vas profiter de Nansima Kamone va peut-être déstabiliser l'évêque parce qu'il ne commence pas déjà les sols bateaux au monde a été à Obimara mingité. Bon. Azotelengana na mwana. Et à lobby al marambeze belé. Mon de quoi na fanda na ma campagne peut-être pas anda au loger. Bon. Et kuna pe na ma campagne ba bimisa ye akzwa eloko monte. Azalaka na église, azola la libanda. Ekozwaye ti desala kaka bon ba foutila ta bien poison en bojima parce que le but est fanda on va prendre en charge le prendre en charge azuye pena maramunyo surtout à prendre en charge à charger donc ti lelo moi on a de commencer à se retrouver nulle part à souffrir na mwana menace eleki je me pose la question que toi na mboka moko quand même bazoba que no état de droit ezali justice c'est ça la ça nango et c'est la justice qui élève une nation. J'ai l'impression que face à makambo sous que justice à mboka ne pas s'impliquer d'abord ba interpeller pe ba que non ndeko qu'est-ce qui ne va pas ba parce que puisque histoire le congolais constitution lobby bongo donc ezali mobeko likonza mboka ne que nos congolais nyonso tout au même pied d'égalité. Au même pied d'égalité, Moutoura supérieur à Moutoura à Azat. Alors, ils sont quand même plus pratique. Pour la bande va se sentir peut-être Bazali victime, Bazali vivre sous pression. Oui. Alors, une question. Est-ce que seulement les gens profitent, il y a vague oyo pour déstabiliser évêque, tous les gens ont effectivement, ils ont à se décider à exposer parce que il peut y avoir un avertissement nzamba kebisio na likambo comme elio oyo kité yami balé au santété troisième il est multiforme multidimensionnel binenge na ko sala na makamna. En tout cas il faut tous on a 3 volets volet moko ekoki kozala clic moko pe elingi suyer parce que bato yo baza élevé en dignité bakutana na makambo ebele wana on va pas ignorer ekoki ozala pe possible. Deuxièmement ekoki kozala ba misala na ye ya se ebimi liboso. Troisièmement eza nzambe a décidé abimisa ye. Donc c'est des trop le vivant tout aussi. C'est des trop parce que ceux qui totali émission il y a prophète Fulgence ou alobaka ne bandeli année alobaka année 2022 nzambe a exposé ba pasteur ebele wana mutakalisation ba nete nzambe a exposé ba pasteur ebele pe o ba ko santete ba ko kufa. Évangéliste Michel pe alobaki la même chose. Évangéliste Roger Baka alobaki la même chose. Moi je pense que tokoki kotike eloko moko te babiloko wana nyonso eza en kati ba o nzambe aza ko exposer parce qu'ils sont dans le faux bazali ba oyo pe nzamba linya matisa me bitumba etelemi bazali lokola ba pasteur voici l'homme yependeza bitumba poazo mata ba oyo pe bazolinga baninga ba bango ba cacher mususu bazali donc tozana ne oyo lokola non pe to 6 2022 te esilité
o barobima penza barobima babiloko ekundama ekobima tokomona ngo tokozonga pe tosaba analyse. Merci beaucoup, Maman Cathy. Alors, je crois que nous abordons le tout dernier point. Comme tout je vous avais déjà informé qu'il est naturothérapeute, c'est-à-dire qu'on traite à base de la plante naturelle, c'est-à-dire qu'on fait la recherche pour trouver les solutions. Maman Cathy, au même libisonine, tout le monde est biloko ils présenté. Oui. En tout cas, awa na memi moi biloko différente parce que Nazan a 2 témoignages. Et les 2 sont de pasteurs. Okay. Na salaki émission moko na chaîne nanga ba maman pasteur mususu batindela kinga ba message pour dire que ba pasteur ba komi pasteur tina ndako. Na sens nini maman zo retrouver mobali na été. Mobali eza kuna kaka alléluia au nom de Jésus nini tomba okoma na chambre. Pasteur alali na ena se maman tikali na mbeto. Et koki ozala bongo pe ba 4 mois. Et koki ozala bongo pe ba 6 mois. Prétexte des années, dans un gène, dans une montagne, dans un combat, dans un sujet. Donc, maman a retrouvé mon bal naïté. C'est comme ça que tant on a bandé ko beta li solo ya un de maman pasteur pour y penga tinda ki na ba audio na ba photo nde ba pasteur ba maman pasteur ba tindi ba message que lobela mibali na biso. Bazana ba problème ya ba hémorroïde ba simbara bisoté to se retrouver raté normalement na kaka azana litoy pona koyoka ser azana litoy pona koyoka libanda me ngai moko mwasine ayoka raté naza satisfaite nazo lata nazo lia mais nazana besoin ya mobali nanga et ça là que na lobeli yango nazana témoignage ya pasteur moko munene na États-Unis ya yeza ya voice nazana témoignage ya pasteur mususu na Belgique, il y a un message par rapport à la situation au sujet de la santé. Bazaki n'a pas de problème sérieux, na hémorroïde, na infection urinaire. Pasteur on a expliqué, ndenge a commis ko subalobi banda ça fait au moins plus de 25 ans. A subana ndenge a subité tant ameli pirito. Donc masube fungwami azo ayoki bien ba biloko azaki koyoka ezate yango moni na ye na 2 témoignages wana na ba produit oyo na recommandaki bango yo ozolanda biso ozana problème ya hémorroïde ozana problème ya faiblesse sexuelle éjaculation précoce courbature ozo souffrir na prostate ozo souffrir na tension ozo souffrir na diabète ko kanga motema te kota biso lokola film te Zoa ba numéro c'est pas pour rien ba numéro na biso eza affiché Zoa benga sala lokola ba pasteur o ba salaki lelo ba zongi na témoignage pour dire que santé est zongi normal le nombre de kisi o azaki komela kuna ya ebele azali suna besoin nango te parce que il s'est retrouvé lui-même donc c'est pas pour rien toyaka awa na ebisaka bino toyaka koboma tante toyaka kotalisa bino na moyen ya média yango il faut bo partageaka. Numéro de contact est plus 243 82 20 000 12 à la fin. Na sengi na binobo s'abonner massivement na chaîne YouTube nanga Nation Puissante Télévision. Et ça pour na bo partage ba émission, bo commentaka, bo tindaka ba sujet ba suggestion na bino yango ndezo matisa musala. Awa nazana kisi ya kir complet ya hémorroïde. Faiblesse sexuelle, éjaculation précoce et impuissance sexuelle. Nazana kisi oizo soigner tension, sucre, na glaucome. Et puis nazana stimulant naturel ya mwamba papa. En dehors de ça, nazana pommade élargissante. Je pense que nazana témoignage moko ya muta pommade peut-être wana to tiango prochainement. To salela na nos 2 témoignages ya pasteur Oyo. Pasteur moko ya USA, un grand pasteur, et puis un deuxième pasteur, il y a Belgique, il y a eza par écrit. Donc, Moussa lezo salama awa. Yo muto souffrara na hémorroïde, ba symptômes eza ebele. Cause la raté o kokisa nyonso parce que so o kokisa nyonso c'est que ok une année. So o kokisa makamo nyonso na lo banao, c'est que komi na une année. Po babiloko mususu yaka tango une année beti nde babiloko mususu ekomata. Yo zo yo kam Kongo pasi. Ozoyoka chaleur ezobima na mukongo ozoyoka mukongo libaya eza basigne ozoyoka chaleur na se ya makolo ozoyoka lokola na makolo banjube ezochuba yo
ezali l'un des symptômes. Yo okomi na constipation. Constipation na soroki ko sala sel anis na yo evimbi moyo telema directement ezate ozo sala sel ozo lela ozo sala sel ozo banga kongunzama parce que makila ezo bima yo ebele parce que ozo sala sel ya bazei parce que ozo sala ba gaz pamba mususu kutu mosomba ebimi yo koma kosala ngo baje ebimi okotisi na maboko ebimi okotisi na maboko c'est très dangereux kosala yango te benga biso na plus 243 82 20 012 na suka yo mama ozomona bando koma koyoka mukongo pasi liboso ya bomwasi na efungwami ya pamba te me okomi kosala ba sécrétion ya mai moko ya ba jaune ya ba chocolat et puis ya solo ozo sentir pe ya ke liboso eza polele mais ovandi na olobi te ekoleka nango maladi elekaka te maladi il faut ko traiter yango ekende po etika tant que traité yango te ezo changer kaka ba forme okomi kosala ba gaz liboso yo papa okomi na trouble érectile na tongo bo nzoto letelema etelemi lelo après 3 jours etelemi après 4 jours ekotelemi suki na katikati etelemi mais etelemi bien te ovandi na yo kaka au préféré la tabayoji ya mamoto olio ya kozwa traitement pour obongisa libala mabale belé zo kufa ba relation belé zo panzana ba mama na biso bangonde bazara na ba patience mobale zo simba tabi na banono kende wapi na sina mesana na Pierre Tovan biso ba serre ya 4G to koti sous fibre optique tozela te ere yango nazoloba olbi ya mama na pe alinga koloba mingi na oloba mingi po yo nano se faire soigner te yaka ko se faire soigner ozongisa stabilité na couple na yo olie okende komona bibishi wana po mwasi na yo nzoto esi efungwami benga biso na Shekati toko répondre mama olie okende kozwa mwana verni baya kokanga o na ye na mbetu po papa nzoto ezosala te benga tokopesa yo solution na nzela ya kisi bandeko mibali bandeko basi o bozana problème ya kobota ozana problème ya faiblesse sexuelle éjaculation précoce infection urinaire elia yo nzoto sperme ebimaka lisusu te osali rapport ti osilisi o éjaculer te o éjaculer mais éjaculation na o sperme eza chocolat sperme eza jaune sperme eza mai sperme eza solo yaka eza na problème toza na traitement nango ndeko mwasi o règle katana sans que kota na ménopause ndeko mwasi o règle sala un jour ba règle douloureuse ba règle élastique yo réglaka 15 jours yaka na maison Shekati yo oyo ozana ba trompe bouchée okendaki hôpital balobi ovaire na hormone ezate na bengi yo po tozana kisi o tokopesa yo plus 243 82 20 012 na suka soko bengi biso zuite ko betisa malibaku te peut-être nazo sala émission na papa Alendele peut-être naza na laboratoire nazo sala kisi peut-être naza na église tikelanga message au moment disponible na ko répondre bo s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso Nation Puissante Télévision parce que musala ezo salama mituna mususu papa Alain kotuna wate oko trouver ba réponse nango kuna bo vanda kimiate bo réagir bo benga bo vulgariser message pour te sauver ba vie ba o ba yebi bisote na nzela ya partage na yo ba kozwa lobiko ba o ba mona bisote na nzela ya appel na yo ba kozwa lobiko alors ko kanga motema te onga mnoko solo na koka koloba place batu bazate kisi ezali yo oyo minu ebimaka makila okoka komela maya malili te biloko ya moto koka kolia te yaka na maison Shekati ozana problème ya tension miso ekoma molili miso esalara pasi miso esalara mokosa tu as l'impression d'avoir le sable dans les yeux miso ebimaka mai miso eswaka ata soko ozo simba na ba paupières ozoyoka pasi yaka na maison Shekati kisi ezali bande kwa mabandi na bosani binote tozana kisi onga ba coin ekota ba mibali mingi bakomaka na chapeau onga na bonga na chapeau soka longoli yango tala virage ya rond-point out kisi ezali ndeko mwasi otingama na perruque otingama na chapeau otingama na kitambala po mabandi elekayo yaka nga alati na nga chapeau kana compte fier suki na nge bota partout yaka olongola complexe wana na maison Shekati tozo soigner banduta
yo oyo nduta etonda mwa olata mini jipe eza te mwa olata doni to bras cassé eza te kisi ya nduta ezali papa oyo alingi nzoto ya monene tshombo ekoma tartile yaka na maison chez Kati toza na pommade élargissante ezosunga na bapapa na bamama mama alingi airbag ya monene mama alingi sima ezwa mwa dodan kisi ezali bato mpe balingaka virunga coup direct un coup une flamme mwamba papa aza na pointe ye aswaniaka eloko te ye azaka opération koma jogo azaka mpona sepelas azaka ke ozalaki ramasseur de ballon bachange ovarese okoma obeta na atake so olingi mpe ozala medio yo kaka na mwamba papa mais mpona basoin nyonso oyo ya nzoto benga na plus 243 82 20 000 12 à la fin. Merci papa. Merci beaucoup maman Cathy. Alors je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Mesdames et messieurs, faites confiance à tout ce que nous sommes en train de vous proposer parce que nous avons quand même le temps. Il y a Kosa la suivi, il y a Bilo Royon Soto. Pour tout contact, retrouvez maman Cathy à travers le numéro qui est affiché. Et à servir à Bino, question, suggestion, un souci, écrivez et elle va réagir. Merci beaucoup maman Cathy. Merci. On se retrouve très prochainement. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Gédéon qui a la prise de vue et Sarif Mbala, ainsi que Jordan Panzo et Jonan Zouzi. Au revoir, bye bye, à la prochaine. Ciao. Au revoir.